quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga me vongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Nazara nesanga makasi koyeba ke bozara toujours branché na site na biso www.congoyasika.net. Vraiment merci parce que vous avez confiance. Humble servante na bino Sandrine Mungoza. Atambola un peu partout pour nous kolanda ba instruction au bino bo pesa rabiso na bisiko botinda rabiso pour na ba question na bino vous avez réponse à travers biso. Vraiment merci na ba tout balanda rabiso ba na poto tout entier. Na mes remerciements belé lisusu na mon boss Maurice Mokulu premier le Diego au cœur de la presse. Boss wa tarabien ko boss non vraiment na habité bozu wapi. Voilà les loto komi na si Jessica Robino Mundi boit répétaka de ozoyer à pied levé pour comprendre le caca. Pour moi, je suis là, ma réponse pour vous vraiment les lots. Bonjour. Ouais, bonjour. Mon impression par rapport à l'émission, par rapport à mon boss, Maurice Mokulu, est-ce que vous avez vu sur site de Congo Yassika? Congo Yassika, déjà, national les cas, na émission déjà awa. Comme on a qui site côté le à l'envie, si le salema. Dans l'émission je salema donc l'accès que mukolo site à la série quoi. C'est la série surtout comme on a dit matos ça boit télé mille bosso na je filmé. Donc voilà il y a du série par rapport à mon la site nous donc caméra pas me l'accès à désordre à site. Donc voilà. Vraiment merci beaucoup. Album tout est bien et album nangai je ya calamité. Dans la studio toujours on travaille. Dans la studio jusque là ils ozanga ba soutenir bendingi nini to zangi batu pour nous yemba to ndingi nyoke c'est non yo tellement bien te to ndingi zo umela bo et oya nonka réponse à bakambo tout attendre le bisiko donc on a une limite donc batu suba on dit mais vas-y à album nangé oya nonka vraiment Robino boy na on peut ça jour et coquille et ko salamité bon mon muta lukuta donc boy na yo ya vous avez la patience pour bolinga je bilo na ye vous avez la patience mon dieu bato poto bazolela vraiment ba yoka ki vantare et beta ki ya dégâts ba rumba wana ba sentir on li souka pour le micro to ba son mais que ba générique so beta mana ngona ba boîte partout mais ba zo pe na besoin rumba mon pas bina na mungongo na bayoka la réponse à ma moto ezaka mokolo diske kodima nde bakoya bakoyoka quoi bakoyoka donc naza nano travailler je ne fais que travailler je ne sais que travailler donc je fais mon boulot naokima mbango na motu te naosala musique selon inspiration selon na marche ndenge oyo nazotambolela quoi et donc voilà baoyoka na bango nayebi ke continuer kana ta patience autant boire l'album base la peste ko boire te mo lo mo rumba mo roté ninge générique ils en ont déjà sur le marché mo rumba mo ko te c'est ça bato comme ça album tant ko ya na ngo tim ko le ko ya et ça la ratana bana kin bien bana poto mo ki mo bien si au premier komi na pom marumba bazolela ta avantage ndenge ezalaki bazolela bana besoin rumba makasi mpona ba coup de fil ebele to so na internet rumba comme pour rumba bakatisa eza bongo eza noka bongo ya nango ntango ebima bato bakomonaka bakokomprendre bangoka robina tozelesa biso kaka donc tozocontinue kaka kozela kaka bazelaka ya nango kaka eya ça va venir nikolo baproduction eza te namoni mwa calme ekoti non nautaki angola nautaki tourné na Angola nabeti baconcert na Luanda wana nazongi ya de cela une semaine je crois naza awa na Kinshasa naocontinue parce que actualité ezali diske nango bato baozela lokwa bato baozela diske nanga na kati ya diske nanga nde baodécouvrir bagénérique po bamoni wana e bagénérique wana epesaki biso chance ya kovoyager tourner voyage tozongi donc voilà les albums on a travaillé en haut posé dans sango calme parce que sont assis bas studio et l'album n'a surtout dans notre travail on a battu belé quoi
baingénieur nyonso ya minene congolais ou ya monde entier batia mpe baesprit na bango na kati. Voilà souci na ngai yango wana ocomprendre. E lokola fona sala ata mosusu baclip na kati ya album nalinga te baclip nyonso mpe ezalaka kishasa mpona mélange bapays mosusu afrique, bapays mosusu asie, pays mosusu ya europe na kati ya baimage na nga. Vraiment namoni budget ça va producteur mwa makasi ateni na nsima na oyo faire dépasser groupe mboka esala vraiment baclip na mboka mosusu. Producteur ou producteur te, moi je sais, et le roman à l'oba à chaque fois, je suis un être comme tout être. Je suis sans borne et sans limite. Rien ne m'effraie. Donc je peux tout ce que je vais. On se comprend. Donc voilà. C'est où on a l'obaka. Détermination en aïe. Et on a la force. La force en aïe. Et nous sommes en simba na simba. De fierté, honneur en aïe. Et voilà, si on a eu. On comprend les gars qui disent que nous avons bima. On comprend le monde. Oui, ingénieur rebelle quand maloba no tozolanda ingénieur rebelle vraiment ba rocha maboko na bon pas album ça vraiment na réussite. Ozata na mutu moko teto bata génération na ba musicien génération na yo to mutu moko boy grand moko boy mususu. Ya mukola génération mususu o ko Monica Costa featuring na album na yo. Peut ça la ha moi bien album car ne boze. Featuring les albums. Bah ça album quand tu es inspiré. Et dans ça, l'album Oyo, l'inspiration Oyo, na Ozo, voilà, et l'album n'a Bosso, n'a limité. Un bon artiste, c'est un bon mathématicien. Il doit bien calculer. Et n'a qu'à calculer, n'a si ce qu'on a vu, l'idée à ça featuring. Musicien moko chanteur moko na kati yote mundibu eza na kati d'inspiration eza na kokomande bokomaka banzembu et puis oyebi ndenge nini makambo nini ozala inspiration bimaka lisusu na mutu boya koyemba lisusu mpo soki osepela aja na mutu moko oyebi ke masa na nga oyo ayembaka déjà bien soki atie mwa liboko mwa voi na ye na mwa nzembu moko boye esala bana kim mpe bana poto vraiment bien makasi ozela inspiration lisusu ya to oza ndi na confiance na bango te trop sire na yo moko. Ravi Bassara musique, tout peut album quand tu es inspiré. Bassara peut featuring na mutu te pour na kombo mutu. Tout peut pour linga mutu ana mingi. Oko tam tu chamo boye. Peut-être na nze moza wana tu mangeras qu'à la sueur de ton front mon ami. Quiconque s'emballera à la paresse, la famille lui s'y prendra. Et non à la paresse. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la sémence et la moisson ne passera plus jamais, non à la paresse. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la sémence et la moisson ne passera plus jamais, non à la paresse. Au ataku, tout fourmi, le plus paresseux, y a insectes. Makasa mokaza nangome maka mokura. Travaillez, sans crainte et prends courage. Malgré les épines, sois persévérant, en commençant par un, pour gagner plus tôt ou tard. Suruma, salam alaikum. Anedu iba wifa. Anedu iba wifa. Suruma, salam alaikum. Yana magovoloni, karibu waloni. Yana magovoloni, karibu waloni. Yaifala, karibu waloni ya. Yala. Ogine de style nzembo. Na sentir vraiment. Eza inspiration oyo nazwa. Mais siko inspiration nazwa na posa sa featuring. Siko featuring il faut que fona sa na nzembo oyo. Eza featuring normalement eza so fona sa featuring na sa ma featuring na nzembo.
sur featuring na Congo amuto asana sa ne featuring net na style nzembo azati fona ke luka tamso yusundu siko talaka okino mona yusundu on comprend nzembo siko faut bima pe na kati album nanga moi pe bima tamsu mikolo te na saison 1 ya te po par rapport à tamsu ya yo ebi Robinho déjà ti sikoyo na osnela bato j'ai produit mon album seul on comprend et naebi que non détermination nanga et comme ça ngesiga on a lingi peneta net nzembo na bigi pour na travailler tam na yusundu pour na luka contact nae pour na la passion pour na kota na calendrier nae ata na juillet pour na kota na calendrier nae. Ah, Robinho vraiment akati yo te nazolela déjà dans non comprendre été les Catarien partout mon bozo landa na minute azomona mama minene Robinho azoluka bien kala bien na producteur te ko contacter ba yusundu wana batia ko na to bakane yimo monte ke senga ba producteur mama kasi ye mo ka ki bunda na ndenge na ye asoli biso na producteur susu ya yusundu et ba tracer na ba na calendrier na ye siko to zela zela ti mukoni soki penda ba rendez-vous nyoso tout ya yusundu ngoni ngo lobby eza saturé to zela album c'est to zela zela ka to mo dépense ko na yusundu omoni siko yango moni bato ba condamner ngate on comprend producteur c'est bien bon producteur aroya aselo makambo na ko sungu pe su makasi ko leka mais ezali posa na yo ata sans mutu yo mo kaka okokisa mo soko lingi on comprend émission yusundu otala ngo yusundu pa ko sepela ta artiste congolais mo Robinho akana souci ana posa tout ça ngana featuring alandi yango yo ensuite ça featuring moi-même je fais mes pas vers toi on comprend hasard n'avait arrêté l'homme soko kan satam soko kan c'est coupe ça ba millions moment terme souper quand on émission à travers émission paye yusundu alandi to be bureau na mo welandi non on doit aider cet artiste au moins tam sou yemo yusundu tam sou a petit ba billet na e délégation na ye ba kena ntina studio na kuna to sale featuring to sale clip et ça veut makamombo et gap mokili mobimba vraiment voilà na mon kilo pona na monara difficulté to pe impossible za na muto on comprend donc ta facilité parce que mission pe yusundu a rolanda na kolanda ngoko to ça appel déjà na boss na ngai souci artiste wana tikana lukana na kokisa posa na ye parce que c'est un être humain comme moi et là il a aussi un cœur ana ba émotion ba sentiment ndé mon ngai donc voilà et pour na sa featuring na yusundu bien sûr producteur pe na kozwa aide mais tout comme peut producteur arrosa pété à travers veka émission monique et celle que tout ça featuring voilà et yango moni ngai ba rêve na ngeza munene ba rêve na ngai c'est tellement munene trop yango moni na okende na album na ngai ndenge nazokende nango na okumbi na ndenge nazokende nango na okende na ndenge na okende nango but le bana posa ba rumba ba so na mo ba rumba pom ba kozwa ba rumba situation na ngani bu lokola finaliste ya sala 15 années d'état moko la publication du message quasi à même instant des messages écouti na idée na ye peut-être que les jours ont changé zoka mama na ya komeli que papa na ye akufi doublement quelques secondes après troisième message écouti na idée na ye peut-être qu'un poisson d'avril zoka chéri na ya komeli que papa nga na yo bolingo esili tokaboni bolingo esili compliqué love complicaka e complica bapara na nga yo e complica na mwana na nga yo e mafanga meseta mona meswe nga Robinho e mundibwe mabia la différence en ta vie tout bas momoteme vutuka na bwala 13 ans finda kusala bilange kupasi luta na love pichuma benza bimisanga na bolokwa susi pamela kalimasi longolanga na libulo yo Hélène Kalema nakomi lokola mobali oyo ameleli mwasi na ye mbundu na 7h na 10h akangia na mbanda
est-ce que koyebisa ba voisin toi kobomba sekele po kisama soni te chouchouchi bois pichukin boy compliqué 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 love complicaka e complicaka e complica ba parananga yo 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 e complicanga poto na sur ozolanda www.congoyasika.net mon boss na sur andima mundi balobi sur vraiment mission oyo osanga vraiment bien comme ba to vraiment Youssou et que Youssou Ndour featuring na Mundibu et ça vient là au mot dans etikala ozala te quoi question na vraiment to yeba ke Mundibu so musulman pona ne lo asali wana to sentir pena mo accent ya wana lobi na musulman te mais ça ba mélodie ya ba kota ba sénégalais on comprend kota ba westar on se comprend ba Salif Papea ba Salif Keita on ya depuis surtout ma rumba on comprend ya spécialité na biso bango pe ba mélodie na kei ya ba spécialité na bango donc un style nzembo yo senga bango donc voilà donc ya on Youssou Ndour fazala mais naza chrétien na sambela ka nzambe donc voilà. Merci Mundibu, vraiment merci Nathan Nayo. Concert mon fait bête Angola, il faut Angola. Ils ont ancien président Nayo, na confrère Nayo, héritier Wata. Et bête le même jour. Ils ont le moment mingi. Opinion na goza ni pour bi polémique goza là et total na gagner et tout. Yo uti kuna. Désordre par rapport à ni muto alingaka X akepa X, muto alinga L akepa L. Donc voilà, fanatique à ça mututi. On comprend. On a posé que tu as la concert à moto, yo monique va bête même le jour, ok. Côté yo lingaka, oh monique ok, côté yo lingaka. Voilà. Deuxième d'année, peut-être polémique à la musique. Maintenant, tu as la liberté nae, il y a aucun négocié pour la place, il y a mon ACP. Et là, travail, répétition, au lingelo Congo. Et le donc voilà. Net yo samsa na osoko linga ngote waya et lingo pété et tika yo za toujours musika na yo obana toujours ko tatoni à chaque fois linga souffrir nango moi supportango ko benga ba invité du car artiste bien sûr artiste ba ça va compliqué les complications déjà par rapport au programme vous comprenez net ndena bunga na pour ça titinga na Youssou so na vie akobo ya pété mais siko tam so fona likana kota na calendrier na yo tam so na période na ba concert yé pas dans studio na yo fona jatanga ozali donc voilà faut ni mo souffrir mais loko et soko lingango mona yango pe ti fin de fait et comment otosa donc voilà c'est créé ya koyeba ko bina na ngai ya travail répétition bébé donc voilà. Mon famille n'a habité ce qui aurait aidé un animateur à boire qui a rien qui n'a pas générique de m'aller sur Kazali. N'a vraiment des questions à poser. Est-ce que ça t'a zate? Shomi mututu zarana awa na moni asenga inganzela ke iko kolandela ba ebli matricule mutuka na ebini ake kozwango degré donc animateur à dans la car matricule de ce bimi à quel andela est-ce que travail à dégeza ba poto faut sentir ana yemoko ana makamne yemoko mais animateur à la car na yo matricule ce bimi bon est-ce que ba chelon ana ça va tu apprécies vraiment est-ce que quel andela maman et ça normal et la mutuka na je que ça et ça bilo wa mukili mais besoin on a facilité te mundi faut te ndima que qu'est-ce que ça évoluer tout est bien là toujours tout est bien et bango ba mission na zana bango to zana bango na senga bango ba patience belé te na senga bango ka musala na yo nde futa yo musala na yo nde ça ke ba sepela na yo pa kabila yo vraiment la CP tellement azana epete moi na poser question pas na yo ate foyo nem to boire raté moi mot de la fin par rapport à l'émission et puis non na CP li ba tout l'album na ngai tout est bien saison 1. Dans notre travail, on a toujours un studio. Et bon, ça va après.
toujours na studio ezaka mokomo bosutu kaka bobu boyoki bosombi. Donc voilà. Napesi bamote na Patrick Ditemo de Conventry. Patrick nabengaki Ditemo, Patrick Bitemo, Patrick Ditemo, Patrick Bitemo. Nasepela robenga ebongo napesi bamote. Paul Bwanga gaz na gaz ya Mireille Diamara. Patrick Moubenga na bouge napesi bamote. Napesi mbote na François Poto, mon vie, napesi bamote à tout. Et bah tout va continuer toujours à soutenir Robino, mon niveau. Et merci na patron ya site Congo ya Sika. Congo ya Sika. Ouais. Georges Moleka espace Hero Congo pour atongela biso cadre au kitoko boya. Et le ngol sabiso ba souci ya okende na ba Afrique du Sud. Et le ngol sabiso ba souci ya okende na ba pays mususu lokola ba Portugal. Ba pays mususu lokola et le ngol sabiso ba souci ba mobile parce que toi na espace Hero Congo na deuxième porte africaine. Et donc Sorolingi ozo mo pepe nzete ozo mo pepe nzete so za na posa ozo mo pepe ebale ozo mo pepe ebale ozo na posa ndoza boye et osa mo physique na yo okoti pe sala gym eza wana sala musculation eza wana okoto sala pe sala musculation na ozo na posa mama mira manzanza abetela mo makayabu mo na mo liboke mo boye donc na 5 minutes kaka oso sepeli quoi. Donc toi un espace Hero Congo et donc voilà quoi, on peut pas bien tous à la carte tous vivre carte donc il y a mon ba émission peut belé ça les makawa na répétera pe awa donc voilà tout est bien. Vraiment à la fin je remercie équipe technique de Mobimba. Nous avons déjà la main d'or Jimmy Mwaka. Bah image au bozora vraiment bo sepela nango toujours na poto botala ba après ça makasi. Ma bo rependa la main d'or Jimmy Mwaka confrère nangai Kaluji Kalukema malgré ça absent pour mes amis on peut être juste dans un pour nous ça là c'est rien loukou ça. Je reste de paix. C'est son botte de sous na bato bele balanda biso kana ba poto. Maman na ba mbote bele bisiko zali vraiment. Donc comme dans la émission, on se retrouve à la prochaine émission. Bye. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kata mikili. Congo Yassika, c'est super. J'adore le Congo.